que non, ce qu'on a détaillé dans l'ingénieur. Moi, je dirais que non. Promotion salami et salami va toucher, tu passes va toucher l'été. Sur hôtel même ING to betaki. Na dila ça rien to betaki. Promotion même au niveau de YouTube et batunions. Ezalaki pendant le loba. Mais le loba to nous soit on likolo kolo. Même ba journaliste ou ba chroniqueur ba za probiso. Bazo lekela onka likolo. Mais bazo kota kota la mozindote. OK. Batu oyo wana ba YouTube na bango. Baza ba golote mais baza ba tanas tam so pour faire ou bien pour naître batu balanda ba on a batu baza meloma de musique mais yo raïs live na yo ezaka ngai na yo na batu to ba golote olana wangila so ay to obligé to benga na e OK c'est pour batu baza sédu il faut ba kende sur na place oyo o ba ke mona bango ezala bazala kate comment ça bana bazala kate na il faut ba kende sur place o ba golo baza te pour ba teka voilà merci. Voilà, bah que prêcher évangile. Il y a un moment où bah témoin de Jéhovah, bah de porte à porte, même si témoin de Jéhovah les églises. Donc c'est ça, il faut prêcher toujours les bons exemples. Bah évangile c'est ça. Mais pour moi ça on dirait bah cataloguer bah dessiner on a taille quand ils allaient bah gola mais ils allaient dire bah tenir c'était or que bah quoi renana ata to ya mon bondo mais to appelle on a besoin coordonner mon razala. Ou bien sirer razala. Donc pour moi je veux dire ça. Mais si qu'on a biboué papa tant yo zolo babona la nyo bien la crème mais oyebi biso moko ba fanatique to comme peut qu'on se présenter kuna pe pas ya producteur soit disant que biso mo to ça la promotion na banza ba rimer wana za kolo ba maloba ma TikTok biso tout oyebi eloko wana jo eloko wana excusez Raïs biso na maison blanche so ba fongoli tiroir ya ba live to sala et si to lo ba na kala ezala erreur moko bo osala te que non to tika biso mo to sala lo na biso to mona batelo ba sala raté non. Bah tout bas salarié là on a bon attends la présidence presse présidentielle les armées bah appelé bah journaliste privé pourquoi c'est ça et là on a donc il y en a big bah orgueil moto comment nango il y a un moni même garçon aux qui ça oh ni na boy autant comme on a comme ba non bah golo ba soutenir sous mutu te biso moto ça mo bondo bah ni aussi on t'a ba conseil beta mana poto ah azala te ba mamne azala raté eh bah ton ba kina ko kablo matraquage ba kene ba château rouge ba kene ba château d'eau ba kene eza po ba luka bato ba za ba golo ata ba golo asti. C'est ça le discours am tebe bumiso to comment il trouve ma peka nem l'équibiso OK na musique lelo papa Dieu nani raïs et senga suma pekate et senga pena faut luka pena ko benda bato pour ba ya événement et puis d'une manière peut ba accrocher on batika puis fanatique donc côté na ba yango wana balobi keba na yo na gouve ça nini awa ataki comme gouve ten mama masi kolanda bato ba fanatique bato na te pas papa, je comprends très bien. Mais le problème, c'est que biso, ba Gaulois, il faut te comprendre le moko. Ngata na fungo live awa. Boyogi la crème nenga oloba. Ezaka ba Gaulois presque ba omata wa ba sa soki warrior wa e awa. Ka binomo bo magai soko matcha ma warrior. Mais information on a vendre là pendant 8 heures 9 heures du temps. Les informations ils ont maîtrisé déjà 1855%. On a ba live tout. Oyogi on partout, oyogi on partout. Si ko soki nga na bandi soki nga na bandi siko awa kolobela kaka somba billet. Ata tu 300 personnes, na otika la 20 personnes parce que comme à répétition et banda aussi charger les touilles. Alors yango mona ce que c'est une information faut retendre yango et que na place oyo couche o bino bato beloko biso bazate. Pour ba la saisir l'information ba ya quand même consister un événement. Alors bato oya biso ba se pointer ki wana comme si bangonde ba ko accompagner promotion tout ça ya to tika na mikolo ndambo soki bolie ba mbongo be bolia ki bosa musala bo makisa ba no golo ba panel na bino bote bon matisa na ba goloa na ba non goloa na ba panel na bino ba mata bote évangile parce que évangile boleli mbongo bote yango ngate bote yango jote bote yango la crème te bote yango bordure te bote yango nani ba non goloa po ba somba biye ba ya ba meloma na bonne musique ezandengwana alors moi ta etikali boya ko sa boulot pour musala boya ko sala boulot muta ko sala jaloux ya mbongo muta ate mutu tout facteur chance pe alara mais boya ko sande musala tala ya jo place ya jo la gisawana ba place wana mususu wana ekozonga pour to lobi que to configuration mobimba cela veut dire ba place wana germer lobitu ekozonga
c'est le zongi. Il y a des gens en place, on peut peut-être éviter. Il faut que la vérité crème, tu vois, ça sous batute. Maman est vide. Mais dans la place, moi, il y a dû constater banda to bandi go sala cop oyo nanu ba che ba biye wana te. Donc c'est que ba yo ke la biso mawate, d'accord arena na kate la biso ngwa longola ona saleza wana ba kozongisa. Ba kozongisa ngo. Ba place tout ya dû la wana. Nanu ba biye ba chate, nanu to somba yango te, salle entière c'est que place wana pe faut ba biye zonga. Alors bato ba ebi ke ba sensé. Il y a ça la promotion. Pourquoi est-ce qu'on a cité le nom de producteur de Kolanga Bâton? J'ai cité le nom de producteur dans le sens que ceux qui Gaulois, aux autres événements, la biso pour Simba, aux autres Chalis ou non pas producteur. Il y a pas que mon producteur, c'est ça pour na yacht, et ça pour na ngana yacht, et ça pour na bano Gaulois. Alors il y a pas producteur, on peut mener à d'autres salles là. Asa plus mine concentré à l'international. Asa la guindé n'a pas na déjà. Sur 10, on peut déjà 3,5. Alors, non, qui peut être? On a entendu les Gaulois. Oh, si vous avez sensé la promotion ensemble, on a se manifester, yamba, tout. Et après, l'homme a remarqué que mon côté producteur a une sensation ma casse sauté. Parce que il y a pour naïde, on m'a dit marambo à côté sur. Tellement routine à pire que belé à perdre, à mon idée, on est coquille. Sauf biso, dans la pose à la vidéo. Il n'y a pas d'attente, non, excuse Joe, tu peux avoir raison quand tu es sur mais quand tu es sur ça m'a cassé pour dire que ça peut ça d'abord au bassin qui est bon. Mais oui, Joe. C'était peut-être qu'il y a des non, si après ça déjà structure mon bongo pour passer la promotion, tu as fin un pamba. Allez tout il faut vérifier non ça. À te mettre en garde, tu as jaloux à moutouté, tu as fin à moutouté mais tu lobby, bo salande musala matraka, so ebi ko ça concerné la promotion. Boya rosa boulot boya mbabatutu. Pour producteur peut rolo bakado sala à l'international, c'est parce que atiga qui communautaire et pas ya ba fanatique au bandiba qui ko doit charge. Mais ce que ba fanatique bondimi ko doit charge bokomi ko batama toyo kangona ba rimer. Na ba rimer bo bangani bo sa musala bo bana palata bolie. Mais bo sa boulot. Bon ça va fongola ba live, te ba fongola pega. Alors ceux qui fungola ba live te ba liembongo. Alors ils a faute na bango te bazaka même bana papa ba ça ils a faute siko ya ki amateurisme ya producteur soit na bato ba pesi bango copie yango. C'est amateurisme comme bi welela mambo tali biso te. Comment dire que so tunu na ba honnête ba fungola panel te atana ba ba panel leti e ba ni ke la ba gola. Luka ba panel ba net kana mata ki sala promotion kuma. Ah ouais. Autant combo ya Maison Blanche. Oza d'accord nangai na Sénat, Maison Blanche, Parlement, BBC, Joe officiel, Abiga, oza sir, oza d'accord nangai. Celui qui tolo makambo oza autre et les cara jamais sans comme on a 2 ou 3 personnes ba bo sala ba promotion. Na bando yebiango. Bien sûr. Alors pour ba yebi. Si que ceux qui balobi qui ba fanatique, n'expliquez bien nos sagesse, mais peut-être ba confondre l'eau, ba comprendre. Peut-être tant ba yo tolo ba bo kansake non. Oh jaloux pour ba liembo ngote non. Na sabino elo moza fondamental. Les gars, toi ba Gaulois. Tu as pour na faire. Ceux qui to longoli qui professionnalisme pas à faire que biso to bana rolata mambo ya ba promotion pendambu. Il faut to sale là on a ndengini. Mbongo ba ko bimisa. Et kokoka jamais ko laisse ba Gaulois surtout ba la promotion et kokoka te. Mais esenga nini? Ce qui bo sala yango faut bo sala yango avec propriété. Même batu nyonso ba ozote c'est pas grave, mais bo sala yango na propriété. Mais surtout que na bato ba ozwa yango et kozala pete po bongisa ba famille na bango et zate ba somme mais et kozala avantage pour na bango ba se sentir considéré. Na musala o basalaka ya volonté na bango ezanga salaire basi pour mon rapport na artiste na bango tango ebi ke nga nazwaka coup de fil artiste te abenga nga te patati patata mais artiste ba reconnaître nga na 5 € pour na la promotion ya Cor Arena. Vous savez pas ce que ça fait être considéré bo ebite nini salaka. Vous comprenez mais ba o peut pas repérer sa bango.
eza pe mabete mais bopesa yango ezala te pour na conflit pour na bato wana na yokala na bango be pour na bato wana na yokala na bango te na pesa bato na yokala na bango. Non, là c'est tuer les problèmes, les choses de Papa Hervé. Wana eza boko bomande makambu ya Papa Hervé. Rancune ou pas, soki eza likambo ezosangisa bagaulois, mélanger tendance, bien que tout le monde bazana facilité kozwa te, oui, eza certitude, mais eza la propre. Alors promotion bon mon amité ma bateau fungama, musala ezo kende en bonne et due forme. Mais soki eza na bateau, makamongo boke bo se précipiter on a bisonné ba fanatique to sala promotion. Ya joyo se présenter ngai nde na okumbela G. Mais tant ya joyo okumbela G. Au privilégié sikoyo la crème pour que la crème beaucoup coopérer anaï. Au privilégié mettre Norvège pour mettre Norvège beaucoup coopérer anaï. Au privilégié Sénat pour beaucoup coopérer. Mais au boy copé ça Nathalie Chichi. Au boy copé ça soit Aristote. Au boy copé ça soit Oche. Wana siko au baby si sikoyo saveur nango au longoli yango purification. Et ça sous purifié te. Yango toloba soki Masai. Azosala du côté international plus que côté communautaire nabiso. Cela veut dire quoi? Il y a deux problèmes bimawana. Soit ayebi question si la gina communauté nabiso, soit il y a azosala na kindenge na ya ebika ke bagula basala déjà pesa déjà le meilleur d'eux. Soit c'est kozala bongo parce que na temps normal ndenge bateau de Moses aotuna. Ni les autres salles qui babiyango ici la carte 20 300 na kota la grandeur et faire. Et ça ma question faut se poser parce que la dimension à faire ce qui promotion mo quelque part faut salema. Na 20 300 pendant tout ce temps et ça y a monté. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque vraiment? Ok, c'est na comprendre capable bazimbongo bazotia bagoloa basa la promotion mais ceux qui baza capable bazimbongo bagoloa basa la promotion mais bossa lango d'une manière propre et ça la propre pour musale kene na ndenge longo bani mais ceux bossa la manière à propreté si vous savez créer un incident ou ben incidence alors ceux qui batu bani koloba vous allez dire quoi que batu ba komi ba jaloux batu ba sepelité pour combo ya mutu tel les awana. C'est le moment. Avant jalousie soit place, toi et Banondeni tu travailler. Même ceux qui la crème a bon, mais la crème a travaillé, ça a été point. Oui, bâton de Moses, on nous bas. Quand a épinglé place sous le bateau comprendre. Au moni tangu artiste a dû signer contrat na producteur et ça kana ba réclamer na ba d'ordre na donc oyo artiste na producteur ba yokani peut-être artiste na producteur ba yokani ke ngai na kosala nani promotion internationale yo kosala nani ceux qui local ceux qui le local papa to comprendre na biso yeah to lobika local siko problème kozala wa problème siko e kozala et pas artiste na biso na bureau na ye bureau fo nanu ya la kisabiso pour nani Masai azo sala promotion te jusqu'alors bazo lo bangote chose surpris net lobby photo de la nanane conférence de presse Masai a posté conférence de presse mais du coup conférence de presse annulée ozomona déjà que zola kisaka il y a quelque chose moko boezo le entre bureau ya faire kola na producteur lelo ko moko ezo tambola bien te mais bazolo bangote to vandi kaka boye kimia et puis na makambo ba nani aba contrat wana ezalaka mais papa bâton soki toke na ngona optique wana kasi soki toke na ngona optique wana kasi poso ke bayoka na ki ke producteur à sala à l'international et le padre salango na ndenge ya local ndenge lobi wana mais pourquoi siko na kindenga ki local yango mais faut ça les ma propre c'est ça le problème faut que ça soit propre. Et yango wana ndeko nanga na zolo ba fosco bureau ya faire kola ya donc et se manifester donc est-ce que bafuti batou bafuti officiellement je vous apprends bafuti batou officiellement mais ba rumeur ezo circuler que mbongo et si baliaki déjà na batou ba la promotion ya ba fanatique d'après le rumeur
Siko soki to bana otambola bobiso na biso na orchestre na biso vraiment musala moto bosa ngonde. Siko tozoloba à qui la faute? Eza producteur te. Et quand les sous producteur te parce que producteur a dû par naie au azo sala. Et puis na ba makambo ya ezalaka. Kazu soki ba coopéra ki ndenge oloba ki toza na point wana nan. Ya te wana nazo pesa ka exemple. Ezaka ba masolo tozo beta. Donc soki eza na ndenge wana, est-ce que eza faute ya producteur? Eza faute ya producteur te, eza faute ya artiste. Siko tozoloba faute ya artiste pona ni eza bureau onde ba conduire artiste na erreur. Parce que bureau balingi kaka bali à côté na bango baluki bato baza incapable à cause de la promotion. Bato baza capable ba libérer bango te. Et comme ça la passe ya donc zamba bate la kaka asunga donc les 80 d'abord que déjà bien. Katoloba ya poto to linga to zapena ba vérité en face. Bande ko bolanda très bien. Ce qui n'a tikali na optiko papa na biso bato de Moses Salobi que faire bayokana kina na producteur à travailler à l'international, faire à travailler local. Ce qui n'a qui local en haut. Biso to ba fanatique. Bato aliboso nini oyo bureau normalement pour la promotion fallait ba benga. Et que la biso ba fanatique ou bien ba journaliste local. Ba journaliste. On faut ba benga bato aliboso. Ba journaliste. Alors, ce qui ba benga ba journaliste local. Bo ba lobi ke ba journaliste local ba koma corrompu. Voilà, tondi mango bongo. Mais biso moko siko ba journaliste ba gaulois. Est-ce que tozaka na bango bien tozaka na bango te? Bazaki contacter. Bazali. Est-ce que bazaki contacter? Non. Comment ce que journaliste proféré aza connecté te, contacté te pour ça la promotion d'ata 1 euro. Pour ça la promotion mais ba contacter fanatique. Oh ya yela musala wana te peut-être dans la confusion ko sala pe maramongo ta mbongo koya. Bozo mona ngote ke za biloko moko boye pesa propre mingi pété to tika pe l'un producteur. Toloba ke eza faute ya artiste na biso donc bato baza pembeni na ye baza capable te ya ko aider ye. Bazotala kaka donc ba intérêt na bango personnel. Les journalistes ngo ya faire baliaki mbonga promotion ba boyi ko loba todo lo bakaka en vain ou bien ba contacter mbongo kuna. Bango tuna oki même ça ina bango mona. Et moi kabaza oh raïs bozela ndeka toza na live na obenga journaliste moko ya kinka awa na tuna ye soki azwaki mbongo ya promotion ou pas. Yaki no mona ba kokata bango c'est logique hein. Po ngana lingi ba biloko ba aventure te. Allô monsieur le journaliste. Bonjour, ça va? Comment tu vas mon frère? Je vais bien. En tout cas, ça fait longtemps hein. En tout cas, mon frère, juste moi vérification, on a en direct en live, mais voix non à live pour ne pas te manquer de respect. Namoka na yo kango, mais là-bas, et quand même bazoyo kavoananga. J'ai une question. Tozana remarque moi to sali, awa na sena. Tolobi boy. Par rapport à la promotion, et ça ne komoko lobi awa, soki ke toke na facette ke Ferrego là. Bayoka na producteur à ça la promotion à l'international et Ferrego là ça la promotion du côté local. Alors du côté local, certes, Egoluka ba contacter ba journaliste pour ba ça la promotion parce que musala eza ya bango. Alors ceux qui ba contacter ba journaliste na Congo tolobi ke ba journaliste mususu ba lingaka faire été to exclure bango. Neto ko déduire que na ndako na biso ba gaulois tozape na ba journaliste ba ali. Est-ce que les journalistes wana bazo sala biso je ki zengi baliaki mbongo ya promotion ba linga koloba te ou bien ba contactaki bango localement te par rapport à la promotion bazo ke lote yango sali ke ngana benga yo tant que journaliste je mettais le nom donc oyebi sabiso soki ba contactaki bino bozaki mbongo ya promotion ya encore arena oui ou non. Donc, on a un bien libre, hein? Ok, attends. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Voilà, merci beaucoup, Président Raïs. Et puis, bonjour, Naba Sénateur surtout. Pour répondre à ta question, on n'a jamais été contacté. Donc, Bati, Karakobenga, Bissoté, si nous avons fait la promotion, c'est par rapport à notre amour envers l'artiste.
Donc, batikala ko benga tateo allo ndizalaka. Ce n'est pas la première fois. Adidas Arena va benga te. ING Arena va benga te. Sauf qu'il y a Festigo Landé, on a été contacté. Après, Accord Arena, Autotikalo, je t'appelle de mon côté que pour journaliste, pour sa promotion. Non, on n'a jamais été contacté. Je parle vraiment au nom de tout le monde parce que tous Arabes sont presque ensemble. Je connais ceux qui bengaki, ils avaient bengaki ndambo tungeto yeba, ils avaient bengaki intervenante, benga tamu tout le monde. Donc ata ko sala ngo ya ofele mais ba yebisa ta bino ke bolobela makambo Accord Arena ne fils que ko yebisa bino ta message on a parlé de ça. Voilà, ne fils kataka ko lobaka ke bus lobela ngo mutu parce que lobana mshongwa zati. Raison pour laquelle moi-même je me demandais l'autre fois, j'avais essayé d'appeler ma responsable, ma chargé de communication, marketing. Bon, il n'y avait pas une bonne suite. Il y a une réponse. Même le fait, c'est même il y a fait Merci papa, merci en tout cas, je ne vais pas prendre ton temps, en tout cas merci beaucoup, on va s'appeler après dès que je finis le live. Beaucoup. Et en passant aujourd'hui, c'est également mon anniversaire. Merci beaucoup, Lékina. Virus détecté, aïe 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 aïe. Ah, bon, à suivre. À suivre, président. Voilà, les gars. Merci Nayoki Toyoki ba discours suko tokoloba est-ce que faut te kozala tsusu ya F1 to banana na F1 parce que ndeko lobby depuis Adidas Arena batikala ko contacter bangote mais tozu faut ya touro to pesi yango Masai donc ozomona ke eza eloko moko bo ezo tambola bien te entre bureau na biso donc ba producteur nyonso wana nde bato zo futa kaka banani ba chroniqueur te. En tout cas, bâton de Moses, la crème, Yadjo, Bandekotou, Bolandi Biso. Joyeux anniversaire à toi, Tariq Ngam, de la part de Massi. Hein? Alors, Binomo Boyoki. Bolandi, question à Tounier. Est-ce que Tolongoli non mbongo, ne fils que ko contacter Bino ta pamba ke bolo bilata ya ofele. Batikali ko contacter ba journaliste proférité. Voilà comment est-ce que biso skonde ba négliger bato ba salela faire rigola mtema moko ki se poumon. Batikali atako benga ba omoni bilo na zawo bela bino awa. Na musala biso to sala na bino ensemble. Ezana loko l'équipe salaire o ba ko futa biso te o l'équipe plus cher que le cas considération ezate. Et là, qui considération exacte, parce que nous pouvons non. D'autres fournisseurs d'efforts et belé, to clouer ba famille, ma monsieur, ba famille nabiso pour faire rigola. Mais batikali communiquer atana ba onte bolo bela ata batiko sala ngote ba journaliste. Bon, vous allez dire que batiki non ba journaliste, ba gero zasko ba fanatique, pour ba fanatique ba lobela. Basa la promotion ya fait rigolo parce que boko salela yango na ba panel na biso ka ba warrior ba matakate boko sala yango ka na ba panel na biso ka bomona ka Belvede Amati Rais Amati Fogi appelle Amati bomona ka bilongi yango kaka yaya nyoso tu bato ba loba ka zuwa kaka jalousie biso ka tolingi ka mbongo to boyi na biso mbongo mais ne fils que ta ya ofele. Ata mukolo moko te biso ba paneliste to mona ke no groupe moko ba paneliste tout ba lobela affaire ba biso na ba lobi ke no bo lobela ka affaire semaine matraquage forcé muta ke ne banda te mbongo eza nango te bo lobela ka ba sali yango pété partout to zaka considérer te pourquoi excusez la séance de parole pour comité non quitte c'est possible c'est pas normal allez yango bomona est-ce que tango ba jeune wana ka bomona ba journaliste wana bango baza censé au milieu du village soki ba salisi koki au milieu du village après to yako finga bango sous ke boyela ki ba intérêt le roi bozi yango te bomoni ko pesa position yango to koloba po na bande ko bato to yako finga bango kaka ne fils que ba journaliste na biso communautaire ba yebisi ata bango te ba intéressé bango te wana pe faire ka mfwa benga bango
Il faut les padres, papa Hervé, il faut benga bango tombo téléphone, on va benga ba journaliste. Vraiment. Mais courage wana ya benga ba fanatique, pas ba fanatique balande la promotion. Pour ni bozana on benga ba journaliste na bino. Écoutez bino nini, elongola bino nini. Ezape ya mbongo te ofele. Ba billet na biso zananu. C'est pas pour eux to lo parce qu'il faut bosomba ba billet. Mais ba billet ngo kosoma masikoyo banani ba ngene koloba po bande comme so ba yoka ba soma ba billet ba tongo bo hypothéquer bango na même esprit gaulois bazo autant d'horizon te ya ba information na bango bazaka focaliser ka na kata ndoko ba gaulois bolingi information kende wapi e koma wapi masa azo sala la professionnel na ki international na ye azo sala ngokuna ya joye wana zo la ba billet o kutu na no silité ba place mususu kutu banda to banda nanu kutu bafungola yango te seke ekozonga nanu kutu bafungola yango te ekozonga bongo côté ya physique bo tenir pe compte nango siko bato ba censé pour information côté à côté kuna to kati bango ba pont to pesi ba gaulois soi-disant siko so bo pesi ba gaulois mais ba ça musala alors bah ouais on va nater ba belle la rapport Raïssa Yoka pour Joa Yoka pour Solange Yoka non c'est pas le Gaulois qui vont écouter mais bon que nous reteka évangile libanda bon panze évangile libanda sango yoka na partout que ba Gaulois eloko moko ya lie papa Hervé boya yoka moyembi kacha bayembi mais besoin hypothéquer information pourquoi alors Masaya vanda na ye ce que ça pena bon Masaya vanda na ye alors papa Hervé ndenge zabo papa Hervé biso moto luka kobeta ndule oyo muta oyo ka soni ate ekotona na kindenge na ngombe nyoso tu ekomona na tokobeta ka ndule wana bongo parce que soki muta oyo loba tokoloba ke bato basala ke ndule mo ke bongo ezaka biso mo pe bagolwa to wele libi wele la wele na place oyo eza ba domaine na biso te totika pe bato balia cop na bango bato na bato pe balia cop na bango muto asala cop na etika lia cop na ye oyo aza journaliste musani naki journaliste bopesi tâche naki journaliste asalela yango alia mbongo na ye ezala 1 euro ezala 10 euros déjà yo ofele bayaka bongo 10 euros aza motivé comment azo se sentir considéré en plus il sera comment quand on dirait la caméra le voit c'est mato mutu déjà yo ofele azo se pumone ya jo azo bela soki pe kana sida e soki kana tibere soki kana nini mazo se pumone pona faire mais soki ne fils kazo ta message a pambezanga morelo ya jo o penande zaboe structure ya communication bureau les padres to mona musalo sala ramen semaine o pena lobela ka mambo concert obike ya jo motivation ni ya jo ozanango ata zilarte motivation oza danger mais ce que bato bino bopesi mbongo biso to tenir bango rigueur te so to moni ba ona ba warrior ba to te évangile ba sa musala mais baza wapi na musala ngo ba sa ngo wapi bo clouer ba journaliste ba zaki censé ba sa musala les hommes de métier bo ba classe batanga zaki ya nini batanga ba nchik ba bima ba journaliste lelo yo ba sacrifier ba carrière na bango pe pona lobela ka lokolo moko qui est fait rigola mais na place ya ko reconnaître bozo reconnaître pe ka bango te. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous devez reconnaître Bangote. Mon moussala ngosko bosa ngonde. Yangona banda to koti saka demande à Spotify ti lelo tozo réponse T. To yeba te nani yango akambara page ya Papa Hervé à Spotify. Ti lelo ya jo to perda. To sala ba effort ko luka to stabiliser compte à Papa Hervé à Spotify. Ngai, Joe, Kaiser, Gaulois réfléchi na mobe. To koti sa ba lettre ba répondre biso bo ke nirutala na inbox ya bato ba fungola compte ngo ya ba administrateur jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas pesa biso réponse te mais nombre d'abonnés nombre d'écoutes nombre d'abonnés à Spotify à Papa Hervé et kitaka ça dégringole du jour au jour. Il n'y a aucune vérification. Moutalande la mote et l'eau te biso pe to tika po to zana baxete. Toloba te. Nous on appelle nous faire car don abenga Papa Hervé appelle sangai baba
badonné au batindele na inbox pour na Spotify na ezoliama. Tout ça. Tout ça. Non. Ouais. Parce que je crois la camarade est longue, ça vite fait. Allez-y la crème, vas-y mon frère. En vrai, na on est sur lobby na néo bengi Tariq nga yo mo comprendre ce que place problème ça. Et Tariq a parvenu ko loba que non, sauf na festival ande baza contacter. Donc il a dit que non, c'est le bango bato bureau. Ba bi que le festival les na Congo, tika to contacter ba chroniqueur pour faire ba loko. OK ba émission ba Tariq ba sala une grande partie bato consommer mingi za bato ba libanda. En vrai c'est ça. Mais ce que comme festival là va contacter ba mais makamso va contacter ba ngoté donc producteur ba te sera yi est-ce que ngam na mituna est-ce que John orchestre na biso to za na bureau d'étude o ba ko anticiper ba événement bo so que yé to za la on a tendance boto ke na on a bona je crois on dirait ba sala kama kamne soka ke non pilotage automatique à la et que non ka bokibudu parce que blo to za la ke non en attendant to on a concert les 4 toza dana ba mission o ba dana ba visa na bango déjà ezana otiza nini ba billet na bango déjà sto bukango déjà bo bouquet déjà ba billet par exemple un exemple na ba bouquet de ba billet par exemple bien avant vous avez un avantage ba ça nous peut moins promotion za pour foutre un peu cher mais ça t'es beaucoup maintenant beaucoup mon c'est le moko qui na wa place ça non vous avez dana ba to bi ke gol ba sa visa ni za en cours fait final za do bobi ke non toza na concert les 4 ba bien na bango so soma kala et puis efficacité no ko coup et puis bo soma no déjà ba na kala. Mais biso zala kaka eloko bona bonde événement komaka ande tozora taba ibaki no bosani la semaine la soukale to situka on dirait après comme la précipitation bo yebati bosani OK eloko te zalaka contacter pour bana ndako baza les été contacter pena bato libanda ba oya baki sasa ne fisque so ba oya poto abo pesi ba on par exemple ata 5 ça va excès au pesi ba on ne fisque 300 et ça mais au moins ba lobela on parce que ba émission ba sala to consommer to tala bango to bi Tariq ngana bi Tariq na kisasa na hivi pour na tala émission na poto na mi na ome yaba mais pourquoi considération les ala raté isa bongo bozo sala after na otanga kombote bozo opesi ba o ba to mususu 500 mais bana ndako bozo opesi 150 ale bo biso yoza mona ndako tala bloko considération ça ba négligence ba sabotage exact. Donc na mukuse tozana biso na bureau de titre makamno ce qui na na pilotage automatique ya moto kutana na bakao alors ya mo ba les mêmes causes produisent les mêmes effets soko saka même loko na ba ni nyos ba retomber ezalaka pareil parce que c'est loko sala ming alors faut bima e mo na zone de confort otala makamso en face ngana limité ndenge na koma lokola yo ndongo lobi on ezalako avec des chèques pour moi je dis que non na moi une semaine etikali on peut booster les choses ba billet au pays aussi là non na bonal ba non to beta on ndengo comme le roi avec des chèques non ngana na format avec des chèques pour moi je dirais que non ba mobiliser ba moyen to ndimaka matraquage en tout tina ba sala makambo amani dynastie bisous de ba sala makambo mbang peut-être ça peut aussi décanter la situation et que tout le monde paye ba rouge peut le ngoma ndamu longo parce que sinon te makambo nyonso yaya qui boudi pilotage automatique même à ta conférence de presse au papa sur bateau nini le bien on peut ça faute d'un producteur qui en sait que ce producteur a besoin d'abanda kalame et qui côté na biso yo mona conférence de presse va peut communiquer na le vendredi na 18 na 20h alors bobobi que botina bat nini na nini après le boyo ko nilan peut-être bato so bazaba disponible ata ba ta poto ba disponibilité na bango tout ça c'est un iPhone na timing moko bien chronométré bo sala makam boko sala ka makam bo na 21 na veille à concert bo sa ba biloko boya pe bozo ko ani donc et to bo obi bo organiser fête et to bo sala ketchup et to bo sa biloko mbang donc yebsa bo sala derrière donc to sala so ka berre alors adversaire na biso ya otala ka berre na biso ya zo bongisa kotana bango ba sala ki bo bango ba keneki na ba wewa na aéroport ngapena na zo bis na mota do berre na biso yomte opese mayele po ani po biso moto opese ba piste voilà merci na ke bon on a que match à tout à l'heure bonjour à tous merci bonjour Bonnie bien bonjour Joe bonjour en tout cas moni biloko nga un moment agrégé orchestre na biso mais vraiment tout ça en Sénat le baragnon en plus tout ça peut dimanche jour libre nga et comme peut sanga na kanda makambo
ndeti ndeko auto kita ndenga lobby bamisia bango moyo ndiye benkoni moko boye mutamta ya na ndenge na ye mais tozonga malgré tokoki kotia soki ndenge nini mais tozonga na ngai mpo na ngai na kokende pa na ye moko responsable papa Hervé tokoloba ye moto aza lokola patron ocomprend sena ndongo oza wana na palais na yo na momina wana balifanto na yo to makambo ezosimba te motu moko libanda te koya kozolo décision yo nde moto obeta loboko na table ke non ndako na ngai ezotambola malamu te ndako na ngai biloko ezobunga ndako na ngai en tout cas porte ezofungama air nyonso ndako na ngai bana bazoyokana te kochange na bato wana mpo bazoyokana te voilà bana bazoyokana te bino nyonso lelo bino nyonso na table problème eza nini mais tant que yo moko parfois ya mosusu ye moko akipaka yango te je sais pas bon tozonga na toloba mosusu ye moko akipaka yango te to ndeni amona yango te to ndeni je comprends rien du tout je te jure na biso donc depuis ce qui journée depuis vendredi ko amona yango kotaka ba panel na zaka na se na bibi na se kwa landaka akipaka yango te mais oui même lobby tozaki na mobutu na ba live soki ba na lelo soki na ba 3 heures wana na hôtel to na se tozali donc ti ba na biso na zuka pongi ba 5 heures de siko na la muki na koti na moni donc franchement yé moko nde fa beta loboko na mesa parce que eza entreprise na yé eza ni o soki kongolo ni o soki tresi ni o soki nane eza nde yé franchement des autres za makasi. Vous comprenez? Mais comment ça fait-il bateau biso neti ndeko ne ba Naomi ba Nana o ba ni bateau su ba na kini kuna biso ye ba na internet batala ma mingi awa. Mais pourquoi vous abatendez ngwana ko tcha bango pembeni? Siko pona bango ba ebini lokwa biso ba gola to zaka to bundaka biso na biso o fongoli a koti pona bango donc ça suffit quoi. Mais non, c'est trop quand même. C'est trop biso tolo oui toi na ndou le samedi mais tout cas faire fabet le bon on a mais ça parce que ma bureau na wana ils ont salaté hein. Franchement ils ont salaté la conférence de presse le biton ba na Monica na moni sous que ba Nilan mais moi je dis mais avant qu'on m'a communiqué à conférence de presse bon le biton on y ba ça que tu dis na on te makambo vraiment franchement ça là que tu dis basala ke ti te po ba benga balo ba ke non conférence de presse ezali après 4 minutes ba communiquer bon changer ngo bolongo liango na compléter c'est vraiment n'importe quoi na compléter suspense ezalaki nini tango ba basala ki annonce wana to uti na mo baba makelele mo mike o mikanda c'est ça bungi au accident au concert ngo to tapino boche bongo ba te belé siko bazui bo ça va c'est que tu as précision makamu tout au land de la babille. C'est comme ça. C'est ça. Franchement, l'obiko na zaiku na salon na marcadio wana ba kwa fenga na tala boyango menga mais franchement mais oyo ezo oyo ko buzoba donc tout ba ma buzoba. Franchement, eza buzoba. Toza bala mikete biso pe ba perdre donc tout monde tokota ba panel bo poto ninga faire ango toza bala mikete tokota ba panel bo elobi nango sena gratos dans la besoin bon te to soutenir ye mais malgré biso soutenir ye siko soki ba golan siko ba telema rapete bo birango ba osani birango ba kima na bango nde banga baza te ba kima mais non tout ça c'est quand même bavandi wana bazoliaka na komba fere bazolinga basi na komba fere basama mais bazosa eloti ba aider te mais maintenant siko ngana kozonga epa na ye moko mokonza mboka abeta loboko na même ça parce que les entreprises na ye azomo te kezo kende vraiment mabe ezo kende mabe yende fa beta loboko table vraiment niati penda bi maintenant soka ko changer bato na so changer bango nous on est prêt yako yamba o ba ko yasika to ça prêt ko yamba bato ba ko yasika. Franchement, un journaliste na biso penza ata message à lobela ba monsieur bazoya lokola batu moko boyo azui moto na ye akena ndenge na ye o pas moto ngala na moto o ankuna ngala ya na moto gizi o kuna ngala ya na ngala na esprit de mort mais non toujours comprendre donc franchement toujours comprendre en plus il fallait qu'on fasse des presse c'est ça la marque clair sur Batou
bamisa nsu bayete ndenge nini problème ngo eza nini boloba yango pete donc biso ce que to komona ba so ba mona ba panel to ko zoka ba idée moko boye voilà boye non et comme pesa tuna kanda franchement comme pesa tuna kanda donc lelo to za ba idée ata 100 millions de dollars du mercredi di infra des idées mais ce que idée ngo boko salela ngo na banani bato baza na banani hein na banani ah bande ko tsikolo ba stratégie ni no ba kolobe une stratégie ni stratégie de conférence stratégie ni na ba stratégie oh stratégie ya nini nango ah bo tsikolo biloko an bolo ba poto lo ba pe makamso zo simba te foto lo ba pe vérité hein ya te ke to bomba non il y a des temps bino ba biloko bo sala oyo yango zo bebisa ba komba to ke bunda ya mo zo bunda bozo pola voilà. Tozoyana ba malobe belé tozana ba précision te. Soki papa biso za mikolo to futaka ba ticket na biso wa. To futa ba ticket na kenda tito kenda tina Belgique ya joye wana tozana na after ya ba joye. Na pesa biso mbongo. Toke na volonté pour to linga affaire. Mais na tiki nda kunanga na kebela. Tu vois, oza d'accord nanga implication ya ba tutu tozana pour ça izala wana pour ba billet sombama. Sikoyo ba journaliste na biso ya kin biso ba golo to landana na biso penate batala mara plus mingi na batu misusu ya libanda mboka batu misusu to ba golwa lelo ba journaliste na biso ba koma ba papier mouchoir o botie pena na nzela jongo inene ou bien nzela récréative au bois qui de face ba bakali ba oma ko sbima donc neti ba linge moko à saboter pour nini bazaka soutenir te même information baza considérer ta stratégie. Oh, considération mon na bango ya organisation ba ke wana pesa répéter ba seule mission kaka bazo sala ka effort bomara moto wana stratégie te ki mtia mabe stratégie te quelle stratégie ba erreur administrative ça administrative ba une erreur ye mo ne faire fa beta en tout cas il faut sur ba décision parce que là trop c'est trop to baye ba biloko yo tout ça va fan mais to baye ba biloko bureau ne travail raté ba travailler ba coterie ba lia ba mbongo ba linga ba sina komba faire mais ba c'est l'autre ba aider té ba so ko aider de l'autre tu vois biso za ba fan to biso ba lar na biso to futa ba billet to ke ba Belgique au fouti train yo na biso yo ka bilo ba lobaka o ba journaliste la kin ba koma trop songi mais boko linga te ba koma songi te ndenge nini bango baza censé baza au milieu du village mais baza exclusivité bacha faire soto bache faire bino moko bo saboter bango so ba vandi wala matière à rotete za te ba osana bacha vi na bango à danger bacha vi na bango à danger pour na combat faire ba rotonga bino mais bozo négliger bango ezala te voilà ba journaliste ba maki ba considère attaque ou t'appelle à pambo bo benga bango te appelle bango potene bo mema bango ata lufuku bo mema bango. C'est dit n'importe quoi, franchement, mais non. Kachana lobby te ko benga kutu baso benga bango te Sénat. Hein? Kata kutu ko benga bango considération za la raté. Normalement ça la raté pas bino. Hein, bo soigner bango. Hein? Bo soigner bango, bo considérer bango quand même. Non. Nga epi nga kana biso lobi to yaki na live na Mobutu ti ba 3h du matin wana na yaki na se na zolanda ka kanda mona yoka donc ko mais c'est neti boye tangu na uto benga journaliste awa azo préciser attaque benga pamba ya ofeleke bo lobela ya mesali na somo c'est pas bon franchement donc toujours que toi na match to ke beta kuna na to ke beta na ba DJ mais na souci to ke na pas pour soutenir il y a pas que l'argent qui arrange tout. Na promotion, il n'y a pas que l'argent. Même la façon de faire aussi. Et vendre sa paix idéologique à Mouton, c'est pour monnaie, ça gazo à l'arme, mais l'Iloba Kaka. Ça motive. Non. Yé moko ngai en tout cas Senako na minute to beta pena bal likolo yé moko nde mukolo makamba azwa décision parce trop c'est trop. Tant so ba fouiller makamnya ces entreprises na ya. Biso za biso ba fana to lingaka yo oui bien sûr mais toi ba fana. Toi, fan, franchement, mais il y a mon neuf abet le bon quoi, franchement. Parce que bateau le belagay, le losi va comme dans naître, et le but dans le tour, mon finger à libre. Hein? À libre,
Sénat, yo zalaka no fongola live msu ndeko fongola 8h ba msu ti 15h ozoloba papa énergie wana. Ah. So ba kabeli ata 5 euros comment ko sepela na énergie ndenge wana. Yaya neti nga so ba pesa nga ata 1 euro pour nga esombe nga sombe nga lopango pour mama na ko sepela shit. Considération ndenge wana. Faire un combien de familles dans le monde mais ba poni yo ba pesa 1 euro. Non, ça fait mal, hein. Ça fait mal, en tout cas, il y a une faire sa décision parce que le bureau n'a pas encore. Par exemple, point. Wallahi. Comment on cache dans ma zone entreprise, ma zone comprend pour le Ah, salut frérot, salut. Ma stratégie. Stratégie, ni n'a pas de la bâton. Stratégie, on se voit, monsieur Bakemukoni. De 40. Ah. Yaya. Bino boyebi te ke batariki wana soki nde babelelaka wana boyebi te combien de personnes yaya ta bino moko bana batu bakoma kosala balive tala pendant omona journaliste 4-5 journalistes mais basalaka émission plateau kaka moko mpo nini bakenda koluwe ka mire moko ya mawa bakabelaka bango basala baémission ils n'ont rien mais ils sont laissés pour monde pour l'artiste. Mais ne fils que vous ne le faites pas. Vous avez des mots. Ah, mais non, trop c'est trop. Chamoula n'y a pas de cambo. Boula n'y a pas de cambo. On dit bah un conseil comme Pembe. Eh, il fallait tout lier tes pipi les années. Papa Hervé, l'homme se peut prêter faute à la ngobo et péter. On va quoi résister, on s'en fout, mais biso dolo beza vérité. On va fanatique na yo, toyela yo, soki mamwe biaisé. Ba otala bango koma mutute yo ndeka ba otala papa abiso. Non soni tomo Sénat, tomo bateko na ndenga ko swana na ba voisin parce que bazo lia biso à zéro. Tokoloba au moins pe papa va yebi pété que ba journaliste kin ba ebisaki bango te papa pour votre information. Nos journalistes intéressés qui bangote ba ebisa bango information qu'il y a un concert ba lobelango ba yebi lokote Anonymous aza bien takata batu banini baba aza wa soki Anonymous soki ndani babenga kai anonyme aza ba Sénat donc pona bango ko ba bia ba golwa ba lobaka ba tera do bino bo vai na bino kuna ba goloba na bango mo ba fonga ba panel pour ça na finga bino na dimanche lelo donc pour ça bimse lo mona munoko nga o na go bima na mincho mais papa franchement papa veut place aux ânes et kolanda Sénat au palais na yo lingango danger yeba yango papa Hervé ba journaliste o babomando to pona yo o balata ka bilamba ba chemise lo ba témoin de Jéhovah ba yebi kutu te que concert il faut beta mabatika liko yebisa bango te ba contacter bango te ba intéresser bango te ba zaki pe na posa mbongo pe te soki pe mbongo zaki ba ngaba boya pe te mais ba yebi eloko te ba intéresser bango te siko promotion o siko la soldat à force réduite boy. Non, c'est pas possible. C'est nerveux quoi. Et puis ça kanda, ils ont pris kanda. Donc on dit tout le monde surtout qui quoi, tout le monde lit à pipi les athées. Eh, bilo ko mungu ate, bo cha mungu sel, bo papier athées, nini. Donc tout le monde dit surtout kana biso baswana kala na ba journaliste baninga po bazana loko ba koswana la télé ba loba nini. Sola na ndenge nini ba obamba ba passeport elongi. Ba koswana la nini loko koswana les athées ba kopola. Ba koswana la nini. Papa. Atamba na pamba nde ba considérer ba ngote yeso mona to ke beta concert na ba goma ba ba considérer ta chroniqueur moko ba même. Ba même mwanda ba oba kenda na mwanda na ezala biso ba gola to sa ba kanyot e faire no beta mwanda ke no ba kende. Est-ce que ba parce na ba kenda gaba awe ezala ka ba golwa. Est-ce que ba golwa kaka ngabito ezala ba golwa na ba Naomi de bokenda wana ezala ka ba golwa ngai moko na zanga na panel na ba MKD to luka bo benga Sénat to bando luka butu na to benga considération Aristote mutabanda kutu idéologie ngo Aristote. Voilà. Considération pour banda zanga na live wana après to ndi ko luka bo take Sénat to ndi ko luka butu wana. Considération pour banda ezaki bureau ta considération pour banda vous tapez Gabon to ya boya ta message moko ya merci pe to zoate papa bozate. Mais non yé moko ngana okende pas yé moko excusez papa excusez papa considération pour banda il faut banda na biloko ya mike ba concert to beta na ezake non
local bobi ke lokoto pesa ba mbongo mais bazo ta image na ba okote bazo ta ba vie bazo quelque chose ato kene mbandaka ndeni bona mbongo biye bo bakisa bobiso bakisa bona to kende bozo bo couvrir événement yango na place mona journaliste ba benga ngo coupage bazo lia ata biso za la concert mbandaka Goma o ezaka ya Congo pamba rien Braza pamba rien et bon sur ta fou d'ici est-ce que ba cheka te ba chroniqueur en temps fisque bon na tour to zata 2 tour na una to zata 3 rien papa olo tu mbandaka ba kenda te bongo free d'ici ata Virginie Manganga na ba memi poto est-ce que yene sina mona ta conseil de faire no betana gabo ke ya kenda kate akenda kate yezala ga so ipoto pa bozo memi ba Naomi ya banati donc ba ninga ta musumu ninga koma ne wangila azo ya poto azo sanga na dada ye ba umaka lo ba tumonga ba bimala lo ba franc congolais orchestre ba mama lamba le orchestre mondial biloko ba ivoirien ba lamba ka zui poisson sangisi azui mbisa ka sangisi azui mabundu sangisi azui mabumatie le son na pasi ba musicien ba ye comment pianga kacho mo na matibo eko parce que na lala na kanda moko ko comprendre ba musicien ba ye maka uzoza na kisasa osala ba mission route na ya polémique to pekisa ko yokate yo poto pona oseme kolonga ba doute pota musu ba so amone pe ko motiver ba biye sala ba émission okomi na poto komi baba de yo sala ba émission soko munana yelo micro ba ni ko tumba oye na poto sala ba émission o booster susu mo billetterie so na semaine oni ko sala te abato pour la zéro ebele ba zéro ebele na moi kuna ba musu na panel ya kotala ba live ba wangila bazana aéroport cha de go bazo a mission nga biso je peux toza na sengo tu ba epe mo bondo tokizo mo bondo tala ba lo ke ba voyage ki tala ka nde ba voyage ki biso mo bimba o biso ba ya ka o mona ta mususu o bakitina oli o muso kitana 12 13 mais tala bango ba live na ko na ota ba live o moni biso nto zaboye il faut to bele la biloko yo papa Hervé ndeto bakalanda rayo kabiloko bele na moni prêtre ya eba so gens pola a papa iba na yebi ke biloko bele le padre comprendre te pour le padre yebi na été que ba journaliste kin ba contacter bango ta yebite kasi on to biro papa yende bazamo yefalandela makama ezape makama na etango esi to biro de ti dans to Sénat tout na président mambo esi bate ali atelemi peti zo ba poste nyonso peka yo mo tellement poza bord na yo Raïs oyebi pourquoi na biso ka yeba oyebi Adidas Arena Blaise Polo mta contacta ba journaliste onyo sa poto mutamto na contrat o pesi ba peut-être ba pesi mbongo signé ba kombo na nyonso mta pesa ki ba apesa ki ba modo design mo faire donc ayebaka ayebi atula biloko wala ba samba pa biloko surtout même ça peut être sur ngambo tu ayebaka conseil ati répéter un jour autozala garder du temps préca mo zo komana junior buto akende ba boka ba lo nde ba boka ba tona clip wemba ni ba boka ba libanda mettre ti ba boka ba musupe ba junior buto pe musupe bango boke na olwela nini ba répétition sala bulo na bino bala poto ngani ba boka ba mo mais ba ba kende na ça sala ngona comprendre ate ata lo kwa ndokimo pe mukie pe muto suso junior. Mais non, on va kende pe tam sport mon appel va répéter au sala pena kisasa kuna ba belve ba sigal pe ba ne kendara te bindu mais ba sigal pe ba ya ba répéter amna kisasa ti est-ce ba boa ba ngote point ba pe tam sport kende na tanas wana ba ba yo bindu bo ka ti ba tutu ba kenda répéter kuna na kin ba kotaka ba on va kende na tanas wana moment te mo ba me belve mo ba sigal mais ba boa ki ba ngoka donc pour te dire